Mbote bonjour na bino bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezwi ezali bongo branche moko to channel du Congo National Libération epai wapi to akaba Kongomani epai wapi to panzaka to sasaka to belaka moto ya papa le moloto ekita etumba misala nyonso ya baloka ye Congo epai oyo to conscientisaka to mobilisaka to sensibilisaka to salaka éveil patriotique epai oyo to analysaka ensemble epai oyo tolongolaka peuple congolais na bolema epai oyo totiaka litolo na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean Baptiste epai oyo toaka bongo basinzeli mpona kobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe peuple congolais telema olata molato mo etumba epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakuki mpona kozala liseko ya république démocratique du Congo epai oyo Tomo kundola ka maloba yankoko na biso les laboureurs aloba la biso béché fouillé ne laissez ni place que la mer repasse ezui la montée religieuse ezui et comme la bonne équipe pour la télé États-Unis d'Amérique ezui comme la mana ngana kunya de la États-Unis d'Amérique ezui et comme les grands professeurs Achille Mavena Angleterre na mboka yanga mokonzi na molonga na Émirats Mave ezui comme les grands professeurs ya mona kikuiti wateaka Banyaminde na France, ezui et comme la maman Célestine, et comme la papa Michael, et comme la papa Alfred, na maman Clarisse, la mboka elle passe la il est assez alt live la mboka ya maman Vava, pe joli qui est dit ezui et comme la bongo la Chabienne na Aken, ezui comme la mon mère de Brno na Autriche, ezui et comme la Big Daniel Ngenda, petit frère Zola et comme la bongo Gila Roche Tangotunga. Ezui et comme la bongo bino bansoba oyo bolula République démocratique du Congo bokula kaikala lo sako kila mekane konto jende talota ketumba to bundela Congo na bosolo bandeko na ngai pambate Congo a un sérieux problème na kati ya pasi to kokoka kolala te po ete mai o makoleka la kati ya République démocratique du Congo ezali pasi pe mama missionnaire mama Jawa. Assalamu alaikum la banizima na ngai mama la je la suis que Dieu vous bénisse maman dolo partout au bilo pour ça ba Congomani bon télémé to longwa la kati ya fanatisme to longwa la kati ya mafingo total la likambo ya Congo po ete Congo ezali na pasi Congo ezali na konyo kwama Congo pasi bandeko na ngai tango bato baza komo kundola ka makambo pona koyebisa bino ezali makambo ya masekete kabu ya kumba biso na matati. Bien, je reviens encore à la charge. Na l'axibino, na ngambukuna, moi na ngambukuna, ça c'est le port Onatra. Hein, port penza ya l'État o salema na matadi eza yango wana bomo na kuna na ngam. Bande ko na ngai. Mboka o so to lingi yango biso moko te to avancer te. Bozo mona a place na l'axibino, place bozo mona port o ya banzete o, port privé o. Eza port ya Zoé Kabila. Zoé Kabila, l'ancien gouverneur ya Tanganyika, petit frère propre, il y a ancien chef de l'État Nabiso Joseph Kabila. Port au bozomo na banzete, au bomo na port privé na ye, kota exploiter banzete na ye, ezo ke depoto ba kende goteka. Liboso kuna kota bomo na ba grille, o bomo ni wana ya soki ya chocolat, liboso kuna voilà. Kuna ezali siko port ya Joseph Kabila. Wana port ya Joseph Kabila. Oyo ezali port moko ezali plus commercial que Onatra. Na ko banda ko zonga na mblaksa bino mulongo ya ba conteneur. Oyo telemi ezozela eya po décharger na port ya Joseph Kabila. Oyo ba bateau bozomona kuna bomondenge ba nini ezomata. Bomona nde ba conteneur e mata. Tala nde ezomata ba remorque. Yango wana ezomata. Wana port privé ya Joseph Kabila. Awa port privé ya Zoé Kabila et puis kuna na ngambu le pauvre port d'Onatra oyo bateau eza même pas RDC dans la bateau to kendenge na poto mais tozo mona ke le président qui a été notre président pendant 18 ans yé comme individu azali na port oyo ezokotsa mbongo kolekisa port à l'état biloko oyo est interpellé biso tala port à Zoé tozo mona en activité mais soki na balusi kuna côté il y a port Onatra et loko ezate. Dommage, si on n'aime pas ce pays et que nous devons toujours continuer à avoir des dirigeants comme ça, ezali moi pas si mingi. Et quand j'entends les gens crier Kabila Zonga, je me demande ceux qui boza envoûté ou bien boza à bateau normal. Tala port ya Joseph Kabila na lekinaye
Mais tala port ya onatra ozo kata brute ndeni nezali. Pont Maréchal, nous y sommes. Et puis c'est des choses comme ça qu'il faut vous dire pour prendre conscience et à comprendre que mboka oyo eza ya biso toza nango mibalete et on doit défendre ce pays jusqu'à la dernière énergie que nous pouvons avoir. Matadi, nous y sommes. Na banzibile moko bolandi la Matadi na bokebi. Peuple congolais, makambo oyo ezali to mitala na soki vraiment to linge kolo abiso. Oyebi tozo sala ba débat. Toza kotambola. Et sengeli to yeba yete nini penza biso to linge na République démocratique du Congo. Makambo nyoso bato ba ko lobala biso, est-ce que to ko salela yango? Est-ce que tozo kanisa? Que ya solo ke Congo eza ya biso to yaka kotika mutu te. Est-ce que toza ko miyeba ke biso nde bato toza ko perdre par rapport à bato bazo ya la mboka la biso? Congo a un sérieux problème. Congo est un problème moko motema mabe s'il vous plaît. Congolais tango ya zoli aligné moninga msosali ate. Congolais tango azumo li dusu la kolakisa moninga te. Yango motema mabe wana ndezo sala biso to souffrir lelo. Pour esprit à partage toza na ngote. Esprit amour to perdre yango. Mais na kati ya bolingo nde tokotonga ekolo ya biso. Pamba te biso so tokolinga to tambola lolenge moko. Na division oyo ekotela biso na kati ya ba religion. Yango pe mema biso kaka na problème ba to. Ba yeba ki penza ki ba diviser ba congolais ba yeba na no religion te. Ba salela na no spiritu te. Ba congolais ba suka bobele batu nyama ba makambo nyoso bazo bobele ka na physique. Parce que ceux qui te demandent qu'on sonde profondeur et à molimo, mais congolais nyoso sa katala tina le kambola. Et puis manifestation divine et mon la la mutu bien sauté. Mais l'okutande et lata esika. Lolenge pasteur mokuna. Ayaka na lolenge ya mabe a gagné ba ama metango diamant esili ko bima. A gagné ba ama lelo a commis politicien. A créé parti politique. Mais le que ça l'a passé, il y a des bandits mais il y a beaucoup ba comme mbala moko ba membre na makasi. Mais tikino lelo église wale zalika na bato. Ozomo la congolais ndenge ni bacha na moleki. Donc mutazo kokate à réfléchir ata na ye moko ke comment o yazaki pasteur la biso ate biso le banzala. Ndenge ni mbala moko église comme ebongole comme parti politique. Donc pas naye ayaki nde ko s'enrichir na mitu ya bana bato. Donc akangi bango be esclave. Bongo soko soki étranger ya pesi mission de belé panyo ko peuple muta bongo ko boya. Ko boya te. Et puis mutu ya boende bato balingi. Ba océan o ba ko lapider ba ko bundisa chaîne na banda lelo tilo bilatongo. Mais chaîne ka moko le bakala bloko de solo chaîne à libération. Ba peuple congolais. Kabu ya tshela psena vidéo. Na banse bande ko langa bolandi vidéo et la bokebi. Na ebité bakani ndeko Mike Mokebai. Daniel Safo bilemo bolandi wala bakokana ye. Ndenge bato oyo ba peuple congolais oyo bazana respecter ya autorité ya mboka. Bazo pointer bango du doigt mais soki biso to lobi to loba bala moko to koke boloko. Et bato wala bazana droit boloko côté. Quand tu es de l'île de Perse, on a le droit boloko côté. On a le droit à consulter, on a le droit à koloba nyonso oyo ezo komela ona mutu. Topela motema muta kosala eloko te poza ya de place okoki kosimba mbeli okati mutu muta kosala eloko te soko lobi kaka naza ya de place muta kosala eloko te ndeko na de lelo IDPS ekomi parti moko ya mabe na kati ya République démocratique du Congo metumba ya Papa Tshisekedi wa munu mbezaki bongo te
ya solo to yebaka la biso bandeko la biso uta kala kala ke de molu azalaka ni mutavantar uta to kola abenga bango DVV de molu vantar soka zaka moluba to yebaka bandeko la biso baluba bazaka na bango orgueil na bango mais oyo to komona lelo eleki orgueil o baluba bazaka la kala et comme inde ko tuka baninga mususu. Et puis, nous avons un entourage à chef de l'État. Si vous avez un candidat à répondre à Kanza, vous avez un fautif. Mais est-ce que vous avez un bon? Tout le monde a un solo. À ta personne, la chef de l'État, plaisir que bateau va le rappeler boyer à Zoyo Kanya bien. Parce qu'il y a tant à rappeler les réseaux sociaux. Mais est-ce que boyer? Ata la bateau bavani bango balinga ba ate biso fe tolekisi yango mon bande ko bosusu ya balo ba ke tolekisi parce qu'il faut donc boyo ka sonike et le comment ko ça dans la République démocratique du Congo afin de faire orgueil à modèle et puis la télévision bozo aider Félix Tin bozo aider Ndeko la Biloté bozo aider président la Biloté bozo aider président la Biloté bozo ndesiko ko pesa passe le sous na peuple. Parce que bino bozaki bato moko bozala na humilité na kati ya mboka botela no ya solo loko ni to sali donc bozo la ksape na bato ke mboso aza côté la biso bati yo ke bana mais bati baza côté la biso Daniel Saf bebilo siko bo sala bon so Daniel Saf ba bebilo bo ke bala belo Daniel Saf kimi ya komi exilé mec mi ke ba ya ke boloko le bilo ndi bato bozala accès à parole bilonde batone boza na c'est benjure bilonde batone boza li polo ya kosala nyoso bokoyo kosala parce que boza ka yi deux passes non ce n'est pas comme ça. Président Félix Alobaki a comprimé la démocratie hein? Liberté d'expression hein? Liberté d'expression qu'on a la privée te kana kamoko que comme ça peuple bako revendiquer ba droit na bangote que quand ya peuple baza la droit ya koloba te peuple baza souffrance la maïta za la courante mazana zongo mazana yinga peuple o aza kolia malamu te peuple ala revendiquer droit na été na lolenge kala tozali koyoka ete mwana oyo oyo azaki victime balobi batindie na prison ya bana meke babimisi ekuluna est-ce que mwana na banaye ko ba mama banga na ba vidéo réseaux circulés mwana na bomona keteke na sako do auti kelasi mwana na moni ambiasi na balabala yeko bangisa yako yebesika yako kimate akomi katanga tanga bon supposons tous voit vrai sens la bilonde ke boza ko extrapoler yango ke mwana wana abambaki mabanga eloko nini etindaki mwana na bamba mabanga mwana ya age wana yebi nzala mwana ya age wana yebi keloko moko yosala na mboka te mwana ya age il faut boyoka soni ke bobebisi éducation ya bana parce que na époque ya Mobutu mwana ya 12 ans tambolati 18 heures te atambolati 20 heures te mituka ya bokangi bane bandai koleka ngana libotela ngai ya na biso liboso aza victime bakangaka ye mama na biso atindi akele kosomba mapa abimi kaka na koya balabala mutuke bandai koleka lekanga ye baye kobenga papa so papa so atomboka babimisi po balobi mbala suka Mobutu aveyaka na esprit ya bana alingaka te bana babeba mwana na uniforme na 18 heures te babisi scolaire ezalaki ya kozwaka bana kokele kotika bango bana bakofuta babonnement bapara bakofutela bana bango 18h, 19h, okomona mineur te na nzela. Mais ya lelo, mineur akoteka kingongolo po mama na yali yaki. Na butu akoteka babiloko po akele kolesa ya libota. Mauvais trop ezaka te ezaka na ba mauvais chef.
Tant que vous avez mboke ko tambola te mwana moke akozwa courage ya ko beba bio parents ko yoka sonité okoloba nini ngala sana ngote bongo na sana ni botia mokote devoir na yo parents ali ko bitisa bana peu importe souffrance na yo c'est qu'on est garant de la nation azo sala nini pour la mboka na azo sala nini bato nyonso bazolela oyo bazokubuka ka lokuta kabuya tshilanga ba interview ya marche à jour ça comme na 500 mboka kendwa Félix akei donc voter kende lipa tala lipa lipa zalaka oyo lipa zalaka boy tantona ndaku papa na 10 lipa oyo kabola 4-5 personnes mais non tolemi gouvernement en place lipa oyo eza congolais mutasala ngote ba pesa charge pas bien tolemi gouvernement en place azokende na 2023 peuple nyonso oyo ezolela ntango nalobaka lipa ya sida ezwi bokono ya sida na bokono ya covid bato balobaka na ngai koma yo mama esengeli oza motema malamu yo mama ozoloba bokono lipa ezwi bokono ya sida bomoni te peuple akodeklare lipa ntango moze Laurent Désiré Kabila yaki atala mabe na ye atalaki liboso alobi namekana kolonga nzala po ete soki nalongi nzala ezali moko ya bolingo oyo nakoganye epai ya baarme ebele ata kola bibili ya bamama missionnaire bapetelo bayebisaki mokeli peuple oyo bayoki nzala bakolanda oyo lolengeli eso ya bibili moko boluka moya kolesa bana akolakisa bango ke ntango bozali na kati ya gouvernement boyeba koservir mpe peuple boyeba kosala mpe malamu tango peuple ala baliaki bambeke etondaki lisusu est-ce que bakokai kolia po yesu alobaki ngai na komultiplie kaka donc tata mokonzi mo ekolo akoki kozanga solution te mpo na peuple na ye il faut azalaka kaka moto oyo bakoki koreproche ye ata mokolo moko te donc ye ntango bato nyonso basuki so oyo bakomi epa na ye ya na bapiste ya solution c'est ça un chef c'est ça un parent parent soko osukuti mata moleli ndako wana ebebi ata okobela bolingo kata motema okozalaka la solution mpona libota na parce que yango wana nde yo obotamaki yango nde oyo ozali mokonzi na bango soki ozali te bato balela yo mais kongo ya lelo tokolela nani kongo ya lelo tozorecourir kala bacetre na biso anzezalandu amour anzezalandu apolo aokito amour ya boye tokozwa yango wana alors IDPS parti au pouvoir, IDPS est en opposition, IDPS est pas au pouvoir. IDPS ne veulent pas battre Moussou Baloba. Donc le coup IDPS est au pouvoir, plante-toi cabo. Moutakoy kolobate, bango bakoza seko la seko. Non, c'est pas comme ça. Mboke goyo kotambola bongote. L'époque Kabila IDPS a menacé Kabila. L'époque Mobutu, le même IDPS a fait ça avec Mobutu. Et aujourd'hui, pourquoi Bolingi te totambola bon? Pourquoi Bolingi te bato ba revendiquer ba droit? Et puis eloko kozo kamusanga. Baza bloc, baza 4. Mais le victime c'est Moïse Katumbi. Pourquoi tozo le ngato yebelo quoi? Mais toi tu as Moïse quand il était gouverneur. Qu'est-ce que Moïse a fait dans Katanga? Excellence, vous arrivez au moment où Lubumbashi va accueillir bientôt le président ou le leader Maximo de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui arrive bientôt. Avez-vous un mot à ce sujet? Merci beaucoup. Tshisekedi, d'abord, c'est un président d'un parti politique. Je crois que c'est l'UDPS. Je demanderai à tous les Congolais, et surtout à tous les Katangais, d'être calmes. Il vient chez lui au Congo. Le Katanga est une province du Congo. Nous voudrons vraiment qu'ils viennent, qu'ils se sentent en sécurité. Il n'y aura pas de choses, j'ai vu beaucoup de choses sur Internet, mais les Katangais, nous sommes toujours réunis, nous sommes tous des Congolais, et nous, je crois qu'il arrive demain ou après-demain, il arrive le vendredi. Je demanderai aux militants de l'IDPS de venir accueillir leur président. Et je demanderai à tout le monde d'être calme, et je ne voudrais pas qu'il puisse y avoir des dégâts dans le Katanga.
parce que pour le moment, il y a la démocratie dans notre pays et surtout dans notre province. Et nous sommes une province pilote. Nous voudrons que cette province pilote puisse démontrer aussi qu'au Katanga, il y a la démocratie et que le président Tshisekedi puisse se sentir chez lui au Congo. Allez-vous tenir un meeting demain ou après-demain, vendredi? La base de la succès, là, puis le mot on peut sa titre. Si tout le monde s'en moque, sinon, le peuple congolais, tout ça, les veilles patriotiques. Santé, que tout le monde il faut qu'on crie pour la nation congolaise. Parce que les locaux, les lots insécurité, ils sont dans le Bokaoyo. Les lots enlèvement, tous les battent d'où ça vient. Tous les battent ma bé ou n'a pas salaire. Mais dans le monde, tous les situation on suppose que le gouvernement place et le macambo casse. Parce que les lots publics, il faut mettre la carte Félix Mabo. Les lots posent à la bière, il faut mettre la Félix Mabo. Il y a un gros monde à bande de collègues, c'est bien baligné d'abord Félix. Mais les collègues comprennent que le système d'Alger est à Kuna. Ce qu'on a bien fait béton, on l'a moi pas en malonga. Ce qu'on a bien fait béton, donc on le coûte sur le manipula. Mais ma belle sous les allées parce que vous avez mamboka. Vous avez mamboka bande de collègues. Il y a solo. Baï politique au bon la bilo batu la lokuta. C'est vous avez été la carte la bilo. Kasinga tango no sur la zali ko senga. Baï politique au bon bisalo le peuple vérité. Et loko ni nezoleka. La carte mboka la bisa. Parce que c'est la vérité moko bilo bozo bomba. Mais biso to suto zuya. Vous avez na komi lengele to mi bongisa parce que tant to ko beta vérité wana. Tant monsieur kutanga tala za la Bujumbura. Baï politique au bout sa peuple vérité et l'eau connaît les olèques. Tout ce qui sondé profondeur la vérité n'a pas de seigneur dans ma boue. Mais tout ça n'a pas bon sens. La va tout panza pour que pour tout panza les autres. À tout belinga maman c'est à le banako le batte pour yo ko supporter ngai to supporter bana ngate. To ko senga kutu ya awa pour te sunga ba. Batu ba ko se no kote. Binda munda boya mo batu la biso. To ko benge boku ya batte. Et bon, quand on a un moto, baï politique au bolo babosolo. Pour la vérité, oui, ça la violence se passe. Baï politique au bolo babosolo la paix. Et l'on connaît les cas. Pourquoi désordre au Namboka? Pourquoi vous camoufler peuple au yo? Pourquoi vérité vous avez sa marotte? Ce qui bolingi Congo ya solo, pe bolingi ba Congolais, vous avez sa vérité, bino boyebi. Pe bozaï na ona maboko. Et ça peut la minoko la bilo kasi bo pesa ba pemba bondi maté a passo boko bondi maté a lolengo ba osala bilo akoyeko chuba yo monduki akoyeko chuba yo loka mabe bakoyeko sala bilo mabe na sima ya ba marche parce que etindi ke le wana na ebité kabuya soka za ko illustré yango etindi ke le oyo merci encore une fois na Martin Fayulu Madidi merci encore une fois na Martin Fayulu Madidi merci encore une fois na Martin Fayulu Madidi pourquoi la PCA merci parce que résistance ou wana nde toza nango posa atelemaki lobi lokola mobali batindiki ye baimilie ye basali nyonso bakoka kosala ye ba Moïse bayebisi tokende ya lobi bino bokende nga na tikali bakei batikalaki na Délice Sanga er moko namonaki so Délice Sanga te je ne savais pas soki azalaki na nsima to liboso mais mwana mboka Martin Fayulu Madidi atelemi alobi bobo manga et kozala malam parce que bosi botindiki nga bosi bosali nyonso ya kosimanga na bilamba na pese siko la bapwana nga et ayebisi bango kolongwa na nga kati na oyo esika mituka oyo bocheli biso ya bama ya moto bosangisi na nyeyo elongwa kolongwa na nga na oyo esika esengeli biloko bilo botelemiseli biso bonga bokelo tyango na este boza ben capable ko kena este po bosesa bitumba bozongeli biso lisusu elongwa alors na sepelaki leloko wana nalobi bravo et atikaki te ezambala moko te kabuya azongiselaka na marche nsima wana otala koma azotinda mpe peuple ntango bako repousser bango na la police mwana mboka alobi tokei to avancer bato balingi bainterpréter yango o Fayulu azotinda bato Fayulu aza na banda bakuluna basambisa ye luvunu alobaki tokosarete te résistance wana nde toza nango posa
mais père na biso ezali bakoki kosala na faux pas batie eloko toyei koregrete ntango tomemi enoki nzoki ezalaki complet yango tozolobaki esengeli bango mpe bamibatela pamba te tozali na posa ya résistance wana tozali na posa ya sang-froid wana tozali na posa ya moto ya bongo me tobatela mpe Martin Fayulu Madidi na pema akoki kokweya bakoki kosala eloko mabe na kati ya vuluba wana nde bazoya wana deja totie maboko na motu toyei koregrete mais en tout cas félicitations na président Martin Fayulu Madidi résistance oyo toza na koposa mais mpo sikoyo peuple nyonso baavance ezali kosenga motivation barésistant balebele oyo soki bakompagne na etumba oyo ekozali na biso malamu na video oyo asuka nde tosukisi na biso que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Nous voulons la paix dans toute étendue de la République démocratique du Congo. Tous en apportant un soutien à la Bon s'abonner encore une fois massivement à la chaîne Nabiso Libération. Abonner Nabiso, bon continuer à s'abonner, bon l'émission du début jusqu'à la fin. Bon partager, bon liker, bon commenter, bon suggestion, puis j'aime le lien et moi la mère de Bruno, Salaka en Autriche. Désiré Botou dans la maman Elisabeth Botou en Australie. Na papa nanga G3 merci na South Africa Guy Lompinga na Lompinga qui perdu depuis merveille équipe de 7 en tout cas partout vous êtes tout le monde est na biso na solo encore une fois félicitations et merci président Martin Fayulu Madidi espérons que santé ezali malamu vraiment nzambe apambola yo na kati ya résistance na kati ya patriotisme mais c'est que nous voulons peuple azala motivé peuple longola kobanga. Ce n'est plus le temps ya koluka luka, c'est le temps ya kobima. Bino bande ko la biso bozala ba moyens soutenons ba résistants, soutenons ba Bruno Mendenga, soutenons ba Salumumba, ba Bobo, soutenons Fondation CR du Congo pour être ba avancer, ba iba ko sala musala. Opération zali belé mais toza ko s'arrêter parce que mbongo zaté, biso moko santé za ko bonyo ko rapport que l'hôpital il faut beta dans ba acrobatie parce que mbongo ezalité. Merci na Kabuya non plus on échange pas l'équipe qui gagne. Merci na Glango Mamisape électrique et Papa Joy de la recherche stratégique et ça on me conduit. Parabe monsieur Babiso merci na maman d'Angola la mokitene Florencia Matundo Bido Ingeta la patrie ou la mort nous vaincrons la chabienne nous vaincrons Kilame nous vaincrons beaucoup la Kala nous vaincrons ba congolais nyonso eux bazana souci ya kobundela Congo tikanzamba pour tout lenda fula pe ya maman na jeune la Suisse ba maman missionnaire na plus trondé na mboka bakoko lumumba pe anite babe il faut que yo moto nzambe abatela biso poto kutala na mikolo mizali koya bye.